Nzambe asungi po na koloba na vérité moi sinanga zalaki ko suba na mbetu koma ke na yoka lisolo ya wara bazai ko solola wara lobi binanga uzwaye lolenga zali me na yebaki te nini ezalaki nsima na ye ntango aye na ndako naye kocomprendre ke nini ezalaki nsima na ye bible ezobake l'amour supporte tout. Ouais. L'amour supporte tout. Nde nazoloba na bandeko mpe baza na télé l'amour bazolanda biso l'amour supporte tout. Il fallait na supporter avec amour bolingo nazalaki nango likolo na ye bon na masuba papa tout wana nayebi te tokoloba tokodécrire ngo tout sikoyo eza na nini. Je la coca baba fiche. Ba fiche ya papa. Ba fiche ya papa ya stade martyr. Affiche oyo. O kangami nango mais makambo c'est le kat. O go boa ka te mama. Ma papa. Affiche oyo. Affiche oyo. Maman Angèle ayeko. Nzete bikisa yo na nkoi. Ina nyoka. Kwa yango te. Alors affiche oyo maman Angèle ntango azali ko. Oyo namoni ezalaka etikalaga awa. Bobe bobengana pe moi ba melimu ya célibat goza quelque part etikala. Alors ntango maman Angèle azoka ba affiche na ki na zui affiche. Nakomisaki affiche oyo zomono nakomisaki yango mbeto na ngai. Mbeto ya olalela. Nakomisaki yango mbeto. Ntango lobi nakoye ko bwaka yango te nakomisaki yango mbeto na ngani yango na nzela na yango nde na zui lobiko. La condition wana ya C ya kolala na C l'église asali 3 ans. 3 ans l'église. 3 ans l'église nazolala. Pour chercher seulement la solution aux solution. To luki makasa côté pe nazaki gokola epa ya tonti na ngai balobaki que ceux qui moi nazo suba bakangaka nini bakangaka crapaud ligoro bakangaka yango na singa na loketo siko tango yozo lala akoswa yo soki azotala nom de Dieu tango yozo lala ye akoswa yo soki yope ozwa ligoro do okangi na loketo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandego Balandia, Top Media Télévision, Bandego Balandia, émission la maturité spirituelle. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadinga la par le devoir m'a encore rappelé, celui de vous informer aux Akadroit Nabino. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez constater que le cadre est allé vraiment. Aujourd'hui, il y a une émission spéciale parce que nous allons recevoir un couple. Pour les solos moko ezali tellement horrible et très grave. Je vais appeler toutes les personnes qui doutaient encore hier que le bon Dieu existait, que le bon Dieu a salaka, que miracle nzambe ezalaka bino ba yeboka na ba doute. Je vous invite tous de prendre part à l'émission. Je veux encore inviter les enfants. Il y a Papa Claude Kabuni Walesa, au Union sur le centre de réveil spirituel, Ban, Union sur le ministre de la Défense, le gouvernement en Kolo. Je vous invite à prendre part à l'émission OU parce que c'est un témoignage qui va édifier, qui va aider, qui va sauver beaucoup de personnes au monde et beaucoup de personnes vont retrouver les sous Kimia à travers témoignage au Nganazo, Yambelabino, papa et puis maman. En tout cas, vous serez choqués. Vous serez étonné. Qui peut faire ça? Ce que Zali nous embêter. Mais la question aussi, avant d'azwa, invité Nangaï, je vais vous poser cette belle question. Est-ce que tu pouvais aussi faire la même chose? Na o papa na biso tozane na plateau awa asali et pas moi sinae. Ne perdons pas encore l'espoir. Et si longtemps que nous sommes vivants, tout perdre en côté, le bon Dieu est là. À quoi agir, à quoi ça là, oignon soit aligné parce que y agit sa canaton naïe. Nous serons ici, Nazali Bongo, on dirait qu'il y a centre de réveil spirituel, Bissika Boni na Yepona Yamba couple. Mais avant de commencer cette émission, comme d'habitude, je dirais un grand merci à notre maman Angèle, en tout cas que le bon Dieu vous bénisse. J'étais très heureux d'apprendre cette bonne nouvelle, que notre sœur princesse enfin est devenue une dame, à commis moi si à Batou, et si à Balié, Nzamazolokumu. Je remercie encore une fois papa Claude Kabuni Walesa, c'est lui qui a l'habitude, il y a Kozala toujours à côté, il y a Batou pour les assister sur le plan spirituel, sur le plan physique, en tout cas que les bons dieux vous bénissent. Papa Claude Kabuni Walesa, un grand merci Nabana Nyon Soya Centre de Réveil, mais je vais vous inviter à vous abonner
sur une chaîne qui s'appelle Bellevue Télévision. Je sais que peut-être vous ne connaissez pas encore cette chaîne, le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Cette chaîne, ça s'appelle Bellevue Télévision. Il y a un film qui venait de finir sur le ton de la fin, où Bellevue a accompagné aussi le ministère, le travail de Papa Claude Kabundiwale, ça, le ton de la fin. Et maintenant, il y a une série qui passe au nom de Misanthropie. En tout cas, ça sera quelque chose de bien. Ceux qui peuvent s'abonner et qu'on a quelque chose de bien. Alors, mon réalisateur, ceux qui ont l'engagement, quand on voit élément, on a là, il y a régie, et puis on se retrouve tout justement après. Merci. Non, ma cousine, ceci, c'est là, son homme, tout ça. Et je me suis battu, je me suis décarcassé pour y avoir espace. Donc tu ne comprends absolument rien. C'est un fou qui parle. Ça, c'est un fou qui parle maintenant. Explique-moi bien, nous allons comprendre. Ça veut dire que Azub a problème dans Moussala. Mais parce qu'il a eu à discuter avec M. Guy, l'autre là qu'on a eu à placer dans le bureau, c'est lui qui est allé manigancer. Donc tout ce que le chef m'a dit, et ça, on a seulement M. Guy Ngombe. Je lui ai tout expliqué. Alors mon frère. Si je comprends bien, Guy a fondé pas chef la ville. Oui. Mais nous tous nous répondons à Haïti, papa. Dans les oui à Junior, pour les spécialités. Oui à Junior, tu le fermes. Tu le fermes. Tu vas m'énerver. Calme-toi. C'est toi qui m'as culé à plusieurs fois. Calme-toi. Ne mets pas tout sur la tête de ta femme, s'il te plaît. C'est comme ça que tu me parles. Hein? Maintenant là, j'ai perdu mon travail. Hein? J'ai perdu mon travail. Chérie, il y a un problème, sérieux. Mais pardon, pas comme ça, chérie. Oh, c'est quoi ça? Tu risques de péter de câbles comme ça, tu auras des problèmes avec tes nerfs quand même. Ça là, je pourrais faire quelque chose. Au-delà de mon intellectualisme, il y a un peu du voix tracé dans ma tête. Je sais comment se comporter en voyou. Hein? Ce monsieur-là, je peux le boxer. Hein? Non, faut pas. Tu sais? Non, madame, ne dramatisons pas. C'est la question que tu me poses. C'est la question que tu me poses. Sans problème dans Moussala, madame, j'ai un problème. On sait après, on trouve une solution. Ce n'est pas normal. Madame, j'ai un problème. J'ai un problème parce que dans le Sololina Gingombe, dans le Sololina Yé, à des chefs, ça m'a mise en pied dans mon salaire. J'ai un problème. Trouver une solution. Ça ne peut être que lui au coup que nous parlons de n'importe quoi. Parce que moi je l'ai vu avec le chef Ozo Solo là. S'il te plaît, trouve une solution. C'est pas normal. Les gens n'aiment pas les gens. La reconnaissance n'est pas de là. Le reste est là. Trouve une solution. Trouve une solution. Non, trouvons quand maman sur place. C'est comme ça que. Chérie, madame, quand même monter mon quitte à mon tour au calme-toi. Les femmes toujours avec leur famille. La colère n'arrange rien du tout, chérie. Attends, s'il te plaît. Quand je parle, ne parle pas. Ne parle pas. Mais cher ami. Tu veux qu'on se chevauche? Non. Tu veux qu'on se chevauche? Gécho, ce n'est pas de cette façon. Junior, est-ce que tu sais comment... Je sais ce que tu endures en ce moment, mon cher ami. Mais ce n'est pas en s'éclatant comme ça qu'on va trouver une solution. Non, distrait. Madame Belleville, là maintenant, Madame tu vas Belleville, bien comprendre de quelle température que je m'acclimate. Madame, mais attends, qui vous t'a sali un problème? C'est quoi? Comment est-ce que je connais Guy? Comment est-ce que moi je connais Guy? Comment? Je le connais comment? Calme-toi. Parce que tu m'as tué plusieurs fois à la mousse à la tête. Un tailleur, c'est comme ça. N'importe quoi. Ok? Être ma femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? S'il te plaît, pardon, arrête ça. Va chercher mon chef. Madame Belleville, comment ça m'a lobaté, Vanda calme. Mais c'est toujours le complexe avec vous. Parce que Ngaï, dans l'année Kuna, nous avons lié pour se la tête Kuna. Ce boy pena ba olongo na soumission la Bible. Na yebisa. Ce ka boy ba olongo lango. C'est tout à fait normal qu'à réagir boy parce que monsieur na liso ba olongo la soumission. Na lobisho ba olongo la soumission la Bible. Ezali na comment Maintenant, tu peux porter la main sur ta femme devant moi, mon cher ami. S'il te plaît. Reste là, s'il te plaît. Kende. Le quoi qui m'a collé pas na bino comme défaut. Kende. Kende. Moi mke Kende. Moi mke Kende. Abi m'appelle à qui non ça fout pas. Kanga no lo na yo Kende mama. Zaki na ngo kanga lupango. Kanga lupango ya na ngo libala te. Akanga inde lupango mais akanga yo mutu te. Lokola ye moko pe afongoli ne lupango.
Maman, la porte est ouverte. Merci à notre réalisateur, celui qui est derrière cette caméra. Merci pour la transition. Wana Izali, extra série Nabino Misanthropie en tout cas. Allez suivre cette série et vous ne serez pas déçus. Vous avez vu que des corps déjà échangés. Il y a notre papa et puis notre maman. Otozana Bango Awa. Mais je vais commencer et par papa. Bonjour papa. Bonjour. Voilà, papa, to Yambi Olelo, na top de télévision, na émission Nabiso, la maturité spirituelle. Les enfants de Dieu, au Bazuli Bakuya Kolando Siko, Bakuyi Koye Basoto Yambi Nani. Bon, ngai na bengami na pasteur Neto. Ok. Nazali serviteur na kati ya église centre de réveil spirituel ya Brazzaville. Très bien. Oyo kambami na Moumou na Nzambe Berté et Lyon. Oyo azali représentant l'égal ya centre de réveil spirituel ya Congo Brazzaville. Très bien. Maman, bonjour. Bonjour papa. Toko Ebape Kombo na yo. Ngai kombo na nga Mama Léa. Mama Léa. Maman Loba mo makasi Mama Léa. Mama Léa. Oui. Kombo na ngai. Moi c'est papa Neto. Voilà, maman. Nous sommes tous en centre de réveil spirituel de Outi na Brazza. Ok. Voilà, Mama Léa, Outi na Brazzaville. Tozo zongela yo wana, mais to nazongana mbango donc papa awa. Bino mi balé na moni bosimbi ba drapeau ya papa Claude Kabundu Walesa parce que tout à l'heure là je venais de signifier aux gens que nous allons recevoir un couple wana ezali bino. Papa, comment est-ce que vous avez connu papa Claude Kabundu Walesa avant to kota na sujet na biso mokolo modèle? Et si on a papa Claude Kabundu Walesa na pesi mbote na maman Angèle. Très bien. Na libota nyonso ya bana Nzambe ya centre de réveil spirituel na mokili mobimba. Pe na ba bien-aimé bandeko nyonso baza kolanda biso na mama oyo. Très bien. Nayebi papa Claude Kabundu Walesa na télé Show TV. Ok. Nazari kolanda Show TV à partir ya 2017. Ok. Tango après campagne où asalaka na Brazzaville, da partir à moment na koma kolanda Show télévision. Show télévision ya papa Claude Kabundu Walesa. Nayebaki na nzela ya nzembo oyo tango ya bikamwa ye nzembo wana partie ya chanson wana nde namonaki ba miracle esalamaka ya ndeko na biso oyo nani kombo na ndeko na biso oyo Modi Angomba. Ya miracle wana bina bouleversa nga moto natalaki nga habité oyo akoko sala bozaka Nzambe. Très bien. Ndi à partir wana na komi ko suivre malgré tout na osambela na église mosusu. Wana kotaki tout na centre de réveil spiritualité. Mais na komaki fixé ya kolanda ye na ba programme nyonso oyo ezalaki na ya centre de réveil spirituel batango. Très bien maman. Papa pe moto a influence yo ou bien yonde ou influence papa beaucoup moi membre ya centre de réveil spirituel. Non, moto abanda kolanda liboso. Ezali papa. Papa, ok. Ngane nalandaki papa. Ok. Donc na libako nazopesa papa na biso, papa Claude Kabundu Walesa et bambote ebele nzamba pambola ye mpona mosala monene pe ya makasi mokumbo nzamba atie likolo na ye nzamba pambola ye apambola ebele na mama Angèle pe libota mobimba nzamba pambola bango bisika bazali. Voilà. Na ngambu ya Brazzaville kuna botiki etonga ndenge nini papa? Totiki etonga très bien. Etonga ezokambama bien à part etonga na biso toza pe na ba etonga mosusu o bandeko pe mosusu bazokamba na ba quartier mosusu kwa makelekele ozwi talangai ozwi kintele tozwi na la poudrière pe ezali na ba quartier oyo ba centre de réveil spirituel ezali. Très bien. Vous venez tout à l'heure de soulever que au bandaki ko sambela na centre de réveil té mais à partir de 2017 nde okomaki kolanda papa Claude Kabundu Walesa. Et loko nini pena epusaki yo pena que nakoma pena mondimi ya centre de réveil spirituel au papa Claude Kabundu Walesa azali visionnaire. Et loko epusanga ezali surtout mate anaye ya mukaya. Ok. Tant nazali kolanda mate azo parler na mukaya. Très bien. Ndenge ni serviteur de Dieu au mumu na Nzambe akotambola na Nzambe po Nzamba salela ba miracle. Pe na ko confirmer que na nzela na ye tant azo parler na mukaya pe tozo mona ko vivre ba miracle o na banda ko mona na nzela ya mumu na ye vraiment zaki incroyable zaki ko kamusanga ye. Très bien. Yango wana motema nanga penza e salaki que
namona côté na utaki namona moi différence wana ezalaki donc nalobi te oyo vraiment nzambe ya solo azana motu oyo bonga fuku na banda poursuivre ya parti à wana na banda poursuivre kolanda nzambe ya kabundu alesa. Très bien. Maman, est-ce que vous avez été convaincu, il y a Kolanda proposition, il y a papa pour dire que non, nous voulons Kolanda le chemin, nous a tracé par l'évangéliste Claude Kabundu Walesa pour na tina nini, pour ne loko nini. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons aussi, il y a des couples, mon papa assemble na X, maman assemble la kana Y, mais vous au moins, depuis 2017 où vous êtes membre, il y a église, motivation à maman ezalaki nini par rapport ya likanisi ya papa ya komema ete tokoma kosambela et papa Claude Kabundu Walesa. Motivation na ngai. Très bien. Ezalaki pona mateya ya papa. OK. Oui, mateya ya papa. Tango azo parler na sanctification, ulata mukaya. Très bien. Tozo mona ngo tango azo lobela ngo eza ba slogan te. OK. Eza ba chanson te. Tango yo azo lobango tozo mona ngo pe ba nini. Ndenge bazo lobaki mosala ezo sali mabozo mona ba fruit nango. Ba fruit nango nde ezali miracle o ezali ko accompagner vie o yazo tambola nango. Très bien. De tango na komona ba bloc wana papa ne motabandaki kolanda ngo. Nga siko na kati ya mateya na komi kotala nga habité vraiment azali ministre ya défense. Pour ma miracle o ezo salema te. Oyo eza loboko ya moto te o kanzambe nda ko ekosala yango ekomaki ko salaki ke ngana zala convaincu pe na landa papa na biso. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est un couple vivant dans l'autre côté, il y a Congo, Nangambuana, Baye Kisasa Awa, Baza bel bien dans centre de réveil spirituel, Bissi Kabouni, Papa Claude Kabundu Walesa Zalaka visionnaire, c'est lui le ministre de la Défense, il y a un gouvernement en colo. Ensemble avec vous, nous allons découvrir qu'est-ce que O est poussé, couple O est abandonné, Ndakuna Bango, na Brazzaville, puis va se retrouver à Kinshasa Awa. C'est en tout cas, il est temps que le serviteur de Dieu, que les enfants de Dieu, Baenionso, Bosalaka, doute Nanzambe, Baenionso, vous aussi qui avez des problèmes, prenez le temps de suivre cette partie parce qu'elle est très importante pour vous. Ne soyez pas distraits, ne laissez pas vos pensées et qu'elle est trop loin parce que tant on les a dit, Bisikaboni, peut-être aussi par Nayo, le Kolape Bango Bamoni, le Boko Nzambe, à travers le serviteur de Dieu. Claude Kabundu Walesa papa eloko nini meme bino Kinshasa awa na yo na mama eloko meme biso Kinshasa awa ezali ba temps difficile où tolekisaki na kati ya couple na biso. Très bien. Na kati ya couple na biso tokutani na ba moment où ezalaki vraiment compliqué na vie oyo mwasi na ngai azalaki na problème moko ezalaki otoloba ngo ezali problème ya soni koloba na miso ya bato mpona bato mosusu même atako bima na miso ya bato koloba yango lelo parce que nzambe asali délivrance soki nzambe asalaki délivrance te tokoka même pas kobima na miso ya bato koloba yango. Très bien. So tozoloba yango lelo parce que nkembo na nzambe nde asali yango tolingi mokili mobima bayeba bato nyonso bakozala na bacondition oyo peut-être koleka mpe ya biso bazwa lobiko na nzela nango nzambe asungi mpo na koloba na vérité mwasi na ngai azalaki kosuba na mbeto azalaki kosuba na mbeto nazwaki ye mpe kaka bongo aye mpe na ndako ya libala babandaki kokontinue mpe kaka ndenge wana na ndako ya libala tobandi kokoba na ye na kati ya balosambo azalaki mpe na église oyo azalaki kosangana toke koassocie na bapaster ya ngambo na ye azalaki papa na ye bolimo kote mpe azali na pesi ye mbote na mama oyo azalaki kokamba ye na pesi ye mbote bango nde bazalaki papa Constant bango nde bazalaki kokamba ye tokontinuaki na bango na losambo na biso mpe tokontinue na losambo mais résultat ezalaki te. Très bien. Résultat ezalaki te problème ezalaki toujours koempire problème ezalaki kokoma toujours mabe makasi yango wana tobandaki kokontinue ntango le 11 ebandaki le 17 ebandaki le 14 juillet. Très bien. Après date est changer les 11 mais à partir à les 11 il fallait se traverser ou aller ça maman aya na ngambo oyo aya ko vivre siko miracle. Très bien, voilà. Tango maman aye atie kaka matambe na ye
Kishasa esika mombo na nzambe azali madame nanga mama na bana nanga ndenge aza awa azongi ndenge azalaki te azongi complètement guéri azongi complètement changé nzambe ya kabundu alesa akangoli ye na ba période ya mabe oyo tolekisaki yango na ndako donc voilà esengo ememi biso awa mpona kotémoigner na monde mobima bandeko oyo bazolanda biso oyo baza na betando mike oyo baza na bandako baza na basalon de coiffure baza na bamaison ya biema baza partout dans le monde bayeba ke nzambe azali nzambe akoki kobikisa azali biso tozali batémoin ezali blague te ezali mpe baje te tozosala bafantaisie te toyei kosala théâtre te ndenge elobamaka bandeko mosusu balobaka eza mpe batéâtre te toyokani mpe na paster kabundu alesa te eza mbala ya liboso na biso ya kokutana na ye boye mpe ya kosolola na ye tete a tete eza kaka oyo totraverse awa même mama ntango ayaki atikala mpe kokutana na ye te mais nzambe wana kaka ntango akotaki kaka contact na onction ya nzambe wana nzambe asaleli ye miracle. Très bien, merci mesdames et messieurs. En tout cas là c'était l'homme. Et maintenant toujours qui n'est pas et pas yé moko maman. Oyo pena abanaki kosuba nambetu. Moi j'apprends que maman nabutu moko akwaki kosuba 3 ou 4 fois. Nabutu moko est-ce que yo pena mobali place au fandio na ndaku na yo nambetu na yo moi si na yo asali pipi 3 ou 4 fois. Na nuit moko okoko supporter. Je ne pense pas que okoko supporter. Voilà. Voilà, merci mesdames et messieurs. En tout cas, vous comprendre que nous sommes en train de continuer avec notre émission. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voilà pourquoi nous devons rester soudés. Pembeni Nzambe parce que na makambo aboué ceux qui Nzambe te nani akosala. Maman, papa a uti kopé sa biso mwanda mbuya explication par rapport à la situation na yo et papa a dit que maman obanaki ko suba na ndako. C'est là et banaki ko sala demandé nini maman. Eza vrai. Kama masuba nazala kosuba kosuba na mbeto poso na bi kosuba batonyo so basuba ka. Très oui oui. Mais kosuba wana ezalaki ya kosuba na mbeto. Ezalaki kosuba na mbeto ezalaki kosalema ndenge nini. Tango ezalaki kosalema sensibilité ezalaki te. Sensibilité ezalaki te na kolala na kolamuka boye masuba ese ebimi. Ozoyeba te. Nazoyeba te. OK. Pona kokende lisusu na mozindo komaki komipesa mobeko na nga moko que nakoki kolia na pokwa mais heure na ngai ya suka oyo nakoki komela mai ya devoir il faut nasukisa yango ezala 17h soki eke mwa molai il faut ezala 18h. OK. Soki eke ntango molai butu esi ekoti na meli mai nakoki kobanga mpona masuba. Donc eloko oyo esali ememi biso awa na Kinshasa eza mpona kotémoigner monene ya Nzambe ya papa na biso Kabundi Walesa. Nzambe aza na bomoi, Nzambe azali kosala. Otuninga question que soki situation yango est duré combien de temps? Très bien. Situation oyo est duré 32 ans. 32 ans. 32 ans. Nakobotama lokola mwana nyonso abotami ezaka na tango mwana pe ya moki azosuba na beto mwana azosuba na beto mwana azosuba te sikoyo tango ezokoma na âge moko boye ezosentir que âge wana esekomi avancé mais mwana azocontinue kaka kosala pipi na mbeto ndenge otaki koloba kosuba na mbeto mais quelque part il faut ozonga na yo moko se poser ba question mais situation oyo par rapport na âge ezokoma normal na moni que ate situation oyo par rapport na âge mwana ya 15 ans to mwana même ya 12 ans ezocontinue 13 ans 16 ans ekoma 20 ans mais situation ezokoma normal pe ezokende vraiment makasi ni na mona kité o eza condition normale te eza condition moko eza confortable te eza situation moko o eza sous normal te pe na komaki
koluka nzambe na bamomo wana mpo nazali kosambela te te komela masanga nde te kosambela nde te sikoyo ntango namoni situation yango namoni ke nakoyi mokolo makasi situation yango ezocontinue nga te oyo eza normal te donc il faut nga naluka nzambe mpo so naluki nzambe te te na situation yango ekocontinue kaka boye nakocontinue kaka na rythme oyo ifale naluka nzambe nayokota na église moko nabandi kosambela avant kosambela na ye ondima nani Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur nazwi bacours affermissement nazwi baptême alors ekomaki na papa ya molimo papa Koson napesi mbote bisika azali abandi kosuivre ngai kolanda après baptême ni fallait na banda koloba ni papa ndenge ezali wana aza na situation moko oyo ya masuba wana pe au partager na père spirituel na OK na ye papa naza na situation moko situation ya masuba oyo na luki yango ba solution vraiment na bandenge nyonso mais ezopesa mbela yo ezo résultat benza ya malamu ezate résultat ya malamu ezate papa nanga d'accord atuninga ba nini ba système nini ou ba mécanisme nini na salaki pona luka solution très bien na lobi na ye ba mécanisme oyo na leki nango ezaki que mama aki ko luka na lolenge na ya bo mama na souci tant on a partagé na bien mama te situation ekoli trop makasi ezo persister mama bandi ko luka ba makasa ezana ba makasa batekaka na zando makasa mosoko meli bon esilisaka masuba toluki makasa kote mpe nazalaki kokola epai ya tontine na ngai balobaki ke soki mwana azosuba bakangaka nini bakangaka crapaud ligorodo bakangaka yango na singa na loketo sikoyo ntango yo ozolala akoswa yo soki azotala nom de Dieu ntango yo ozolala ye akoswa yo yo pe ozwa ligorodo okangi na loketo bakanga ngambo obanga te nakobanga bongo sali soko ozoluka lobiko papa vraiment lobiko soko ozoluka yango okosala eloko ntango mosusu balobi na bomoto boyo kosala te ozosala kaka mpona oluka lobiko. Très bien. Est-ce que maman nakati ote pendant tout ce temps kokena hôpital te pa minganga po minganga baluka moyen ba examiner yo pour voir parce que ekoki pe kozala anomalie moko sur le plan ya nzoto. Soki nakenda kota ba minganga te so na nakendaki na kosi nakendaki te eloko mosusu oyo nga mpona ngai moko ntango nga nakoli na prendre conscience nayebi ke bon oyo eza likambo ya l'hôpital te mpona nini parce que ntango namoni ndenge yango eyaki kosalema ndenge ezosalema mpo nga nayebaki ke soki eza normal soki eloko eza normal ekozala nango na mwa temps moko boye akoki kozarrete maintenant soki ekomi ke ezokola ezokende age ezokosaavance yango ezocontinue c'est que eza na quelque chose oyo eza spirituel ntango na comprendre yango bongo ni na nzela bakisi ntango wana nazoexplike na pasteur nazoexplike ke bakisi ezalaki bamakasa na explike na ya magorodo wana ke esimbaki te ntango na évolue eyakaki kokoma ke nayoka lisolo ya wara bazalaki kosolola wara lobi aki koexplike na wara ya mwasi wara mobali azoexplike na ya mwasi alobi ke makasa ya baposo ya nguba ya mobesu ogrille yango baposo wana okotia yango na kati ya mai otia yango na kati ya mai mpo okomela yango on a yoki nga ifali na jwa yango nga pe na saleli yango na somi nguba na pratique yango na jwa yango na bandi komela mais résultat pe ezalaki te ntango nalobi alors pasteur wana papa na ngai alobi bon comme eza bongo eza problème moko eza spirituel tokobondela nzambe akosunga ekosila tobandaki kobondela tozokɔta bajeune tozobondela na kati wana nazwi baptême nakoti mpe na service nabandi kosalela nzambe na zele nyonso ntango nazosalela nzambe earrive keke na service nakotaki ya koexhorte même bamama ntango nazo koexhorte bamama kolobaki nzambe eza possible ke nzambe asalela yo miracle nzambe akangola yo
nakomona ntango nga nazo koexhorte bamama bongo ke nzambe akoki kokangola yo nga moko na koexhorte wi tomoni boye mama azo koexhorte malamu azo koexhorte des fois moto mosusu aza na situation alingi abandonné mais na nzela ya malendisi wana ezoremonte ye mais nga moko ntango nazozonga nazolela mpo situation ezochange te eyi kokóma te na moment moko naye kotika ndako namoni te awa nazosambela kaka nazosambela nazokende makambo na ngai wana na sisi na l'école wana na sisi nakomi kokende na salon ntango nazokende na moi nake na pokwa na ye nazokende église normalement après nga moni te il fallait natika na ndako nabi nakende kolala na église naluka nzambe na lolenge mosusu ntango mosusu nzambe akosalela nga ngolu akangola ngai wana nano oza nano na église ya liboso très bien natiki ndako nabandi kolala na église à ma grande surprise nakolala boye esalemi na église nasubi na église nom de Dieu nasubi une église tant on a une église maintenant na tongo il faut na muka tongo makasi ya deux fois bato nyonso avant bala muka na luki moyena aménager na bongisa bisika wana ou encore na kozela bato tout balamuki bato babimi na permanence bato permanence bimi ngasko na tikali moto asuka po na bongi na bimi na bongisi côté wana yaki ko sale mabongo des années te oyo wana nasali na kolala na église na condition wana ya C ya kolala na C l'église nasali 3 ans. 3 ans l'église. 3 ans l'église nazolala. Pour chercher seulement la solution aux solution. Il y a problème aux Il y a problème na nazalaki nango. Dieu grand. 3 ans pour na kolala na église na C. Tango epusani il fallait na lobasi na moni na koloba na papa na koloba na pasteur. Ezaki na mama pasteur maman Lydie na PCP mbote bisika zali azana don ya interprétation mais notamment na ki koloba na papa a deux fois na koloba na papa ndoto mama na papa koloba na pasteur koloba na do loba na mama pona comme il azana don ya interprétation akoyi ko interpréter koloba ndoto wana ngelo banini tant na moni ke nazo mema ba songe pas na ye azo ko expliquer nga ba songe il fallait ngana expliquer pe situation nazaki nango tant ngana expliquer mama situation onga nazaki nango ya suba na bine mama na subaka mama usubaka na mbeto ngabi oui mama na subaka te ezali awa ke nazolala wa na tiki ndako eza pona luka nzambe lolenge mosusu pona nzamba changer situation oyo onga moko na lembi mama bi d'accord o nzamba ko sala nzamba ko kangola yo nzamba yebi situation na yo abandi ko lendisa ngai ndenge ezalaka abandi ko lendisa ngai ko reconforter ngai que nzamba ko sala tout maintenant na kati ya ko servir nzambe tango nazo servir naki ko servir kaka na monoko te na ko servir nzambe na biloko na ngai na ba bien na ngai naza ko investir et ceux qui na bosenga na problème na église nazo pesa na mbongo na ngai nazo pesa nazo sala ba don na église nazo sala maintenant mama ikoloba na ngai maman pasteur ayolo bananga mosala nyonso yo ozosala parce que tant nazomona ka ezoleka malgré ba offrande malgré ndenge nazokopesa na nzambe moko boye lokola moto moko boye ezolelisa nga mpe elembisi ngai nga mama malgré nyonso nazosala ndo nzambe ayebi te nzambe ayebi nga te situation oyo donc nzambe akoki kochange yango te mama kolendisa nga ndo nyonso ozosala ono kasi nzambe azomona yo te nzambe azomona yo ayebi situation na yo ayebi yango et arrivé que na sala ki don ya tablette ya mesa côté papa pasteur na sala ki don wana mama le bilanga bi don oyo sali oyo nzamba moni yango te nzamba yebi yango baba amo oyo yo memi e pa nzambe po bato misu ba yebaki nzambe te baki na kati ya vie ya masanga vie ya mabe na nzela na yo na nzela na yo évangélisation na yo et ça que bato wana banzimela nzambe pe baba na ko servir donc nzamba zo mona ngote nzamba za capable asalela yo très bien maman to sabo so to lobi to relater yango to zo tellement tamulai te na ne pengelo ko moi de l'homo parce que sinon so to lobi to bando betango ndengeza to ko zo 1 heure du temps tandis que la télé c'est le temps. OK, voilà pourquoi j'aimerais par permission voilà j'aimerais que vous essayiez quand même de faire comprendre aux enfants de Dieu banzela oyo leki ba e ba le be sobe ba nini nyonso leki wana
mais au luki moins au synthétiser en gros. Parce que ici, ce que nous voulons, c'est de faire comprendre aux enfants de Dieu que Dieu existe. Malgré oignon so ezoyelo na vie. Au ça a 32 ans au Subakananda, mais jour moko au Kutani avec l'Iswa Nzambe, avec Mutu Oyo à défendre la cause. Ya bana na Nzambe. Au Poussani liboso, il y a sincérité, il y a Saint-Esprit. Pour situation na yo, il y a 32 ans au Kobo Sonango na seconde moko. C'est ce que nous voulons bien, que les enfants de Dieu puissent comprendre. Là au moins bande konyo so bameko comprendre ba temps oyo au fandi nango pendant 32 ans ou au bando sou banambeto. Est-ce que na papa déjà si boboti boza déjà na bana na papa boza na bana boni yo na papa bana mibale. Tu ko papa au bana ki ko supporter maman ndenge nini na mbeto boye bolali ale mama subi obandaki ko supporter en ndenge. Bon, on a ko supporter maman parce que d'abord aza mwasi o nzambe mutapesi na yo avant na yebaye tango na ndenge ezalaka mobali azoluka mwasi nzambe alobi nanga uzwa ye lolenga azali me na yebaki te nini ezalaki nsima na ye tango aye na ndako naye ko comprendre que nini ezalaki nsima na ye. Bible que l'amour supporte tout. Oui. L'amour supporte tout. Nous avons la mandeko même bazar la télé. L'amour l'amour supporte tout. Il fallait la supporter avec amour. Bolingo nazaki na ngoli kolo na. Bon on a masuba papa. Tout wana na habité to lo baron to ko décrire tout si vous ezana. Est-ce que tout ezali na couleur? Le baron tout eza couleur rouge eza jaune ezali à vert ezali. Tobi besoin bakaka tout est vide. Les gens la commoté ba komi na katwa. Donc olinga ozolinga na nyonso ozokutana. Très bien. Yala ba musu bakutana na basi oyo ba na mbongo. Alinge na mbongo na. Yala musu akutana mwasa na musa alinge na musa na. Ngabe na kutana oyo anga eza bongo. Siko ozolo balanga siko na blinga te pona. Eza ndengo na eza bolingo nde. Na lingaki ye bongo. Fallait to continuer ne pe kaka bongo. Problème ezaki ko continuer ne bongo te. Na kati ya bongo ezalaki na quelque chose de bien o eza na kati ya mwasi na ngai fallait bimande lelo na mbala ngo. C'est ce qui était oyo ya mutu ya mutu ezalaki eloko wana po eloko wana ezalaki étranger. Très bien. Ekotaki na nzela na ndenge ya mabe façon moko illégal pour na ko détruire die possible lokisa iso na miso ya bato. Plan d'abord ezalaki ya diable na kati wana ezalaki que ya balate abotate pour na koloba même que ezalaki déjà avant nga ezalaki na mobile moko se présentaki o ezalaki na ba moyen koleka ngai. Très bien. Il y a tout déjà qui a la possibilité que nene alibala mais à telle condition l'obité oyo na ko kelite lobi na ko yoka soni même papa na ye le zérine chez moi à la maison même maman na écoute comment qui même ça na combat yo poza moi na ngati aboya moto mbongo likolo na yo pauvre comme ça et à Kosimbati. Très bien. Les akima moi makelele mais comme yepe na ngambo na ye nzamba lobela ki mobile les awana ponzela o nzamba bongisa ki pona délivrance ezalaki wana il fallait ka kokene nango bongo ndenge nzamba lingaki. Très bien. Maman siko yo okutani na nkolo ndenge nini okutani na nzambe na moyen nini pe ozu délivrance ndenge nini po masubana e katana. Nakutami na papa na biso to nzambe na lobi okutani na nzambe nanu ndenge nini pe ozu délivrance wana ndenge nini okutama na nzambe ni yango na bandaki ko expliquer. Très bien maman. Ni yango na bandaki ko expliquer ndeni ya kokutama na nzambe po ba procédure e ba étape wana nyonso yaki ka pona ko kokutama na nzambe. Très bien maman. Maintenant ko bika délivrance ndenge nini esika isengeli to koma. Très bien. Délivrance na ngai après ceux qui n'ont zonga moké na permission so konzima zonga mama na kati ya baton na lekisaki il fallait maman alobaki nanga maman pasteur alobaki nanga na joie wana tu yaki na kati ya ba pratique ya koluka ka guérison ya koluka ya ko joie tablette onga na salelaki papa la don na joango na huile d'olive na sangisa na appliquer na nzoto na appliquer na nzoto ya basi na salaki yango pona délivrance tant na sali yango malgré wana na mona ki pe changement te donc elembisa ki ngai tu huile d'olive na tablette na gratter
Au gratter, la poussière, il y a. Mon de Dieu. Au tchango, on a huile d'olive. Et puis, au appliquer. Et puis, on appliquer. Maintenant, on a salé là qui a engopé. On a une méthode de délivrance. Si koyo eloko esalaki pour la délivrance nanga parce que n'est papa lobby awa et tango lobby que odieu na masuba bongo ezalaki na proposition nazaki na ezalaki na proposition boso nanga moto yango pazalaki na ba condition na ye et ma condition ya malamu wa se présenter que mais na boyaki na boyaki po nzamba lobaki ke ezaki sika na ngati très bien nzamba lobaki ezaki sika na ngati papa oyo kutu na yaki na idée te na tiaki kutu idée te parce que nako kende côté ne pona mosala nako kende pona mosala na yaki na idée te que lobi na koye kokoma mwasi na ye mais nzamba lobi na nga que mobali oyo abongisi pona nga ezaye wana na lali 3 ans na mabele nazo bondela nzambe pona akangola nga na masuba mais nzambe na 3 ans wana nzambe azoloba na nga que mobali abongisi pona nga yenga nzambe na bazoluka lobi solution masuba na nekatana ekatani te yo pesa nga mobali bon comme nzambe alobaki bongo ezaki volonté ya nzambe na ba événement nyonso ndenge elekanaki il fallait esalaki que papa kende komona baparent na nga te nakomaki epa na ye mbutu ya liboso na subi na soni wana na pasi wana et pas papa elle komika butu liboso obani maman mosala wana na lobela epe loko te na tika ko lobela te ke na subaka na bombeli ye po na nga na lobaki ndenge nzamba lobiki ya mobali na nga bon nakangaka motema bon soki papa yebi tango ekoma na ndako tango mosusu na moluka ndeni ya koloba incompréhension. Alors na délivrance po tokende mbango likambo ya délivrance le 14 juillet, pour les qui provu stade des martyrs le 14 juillet. Oui. Le 14 juillet, et Tobonga maki pona koyaka na bonga maki pona koyaka. Il y en a pas bien yo moko. Ngai moko na bonga maki pona koyaka. Après message ba yiko pesa et ba na média ba reporter yango. Voilà. Maintenant bato o basi ba yaka ki avant et ça les maki que na kati ya bato bayakaki bato ya Braza bayakaki maman Angèle a salaki bato délivrance butu moko elekanaki wana kaka ya délivrance tango bato wana bakatisi lisusu baye mpona koloba na sango mpe lisusu que stade de martyr ba ramener yango ba reporter yango ekomi le 11 siko ngai nyongisaki nga mokie tango ndenge mama akomaki koloba mama lo lobi vraiment raté mama mama sambeli na biso mama Angèle vraiment il fallait ozala ezalaki bamoment moko extraordinaire ezalaki bamoment moko oyo nzambe amimonisaki makasi bamoment wana vraiment yaki ya makasi nzambe akangoli nzambe avisite ebele ya bato sikoyo epai na ngai nalobi donc ngai na raté il fallait nazala pour mokolo wana ta musu pe yaki délivrance na ngai na milobelaki bongo nzoka nzambe abongisaki epa nzambe trop tard ezate nzoka nzambe abongisaki asalaka makambo na ntango na ye nde abongisaki date oyo ebongisamaki mpo na nga date oyo ezalaki spécial mpo na ngai. Alors, tango et salame que le 11 juillet, le 11, excusez-moi, le 11 août, toyaka qui avant le 11, toyaka qui ba le 8, tant to komi na église centre de revers spirituel, butua liboso to komi et salemi nazaki na moustiquaire te, ezaki na maman moko toyaki permettre na ye maman ona aki na moustiquaire, mauta ki poto, to lali na ye na butu wana, nga na subi. Na kati église. Maman, osubeli maman batauti poto. Osubeli maman batauti poto. Wani ka. Tango masube bimi esali pasi. Réaction ya maman oyo wana ezali. Wana nani avant na la musamba manga moko nani te avant maman wana po maman aki akolala ngamu na lamuki na moni yango. Douleur le quoi pota. Le quoi la pota oyo pota mobesu kwa bazo tia ngo na ebite le kwa basende ndenge nini esalaka pasi ya bongo na komoyoka yango nga nzambe mama bato mama poto adinga na la na mosika na bolingo nyonso omono pena oyo ko mvute yete sikoyo na la pena subi nzambe na ba fallait kaka nazaki obligé comme nalalaki nazaki obligé ata na bombi yango na kokima aoluka oyeba kaka il fallait kana la musa mama wana mama tango alamuki
po nini eza mai ngabi te mama eza mai te eza masuba ya nani ngabi te nandaki nakende kosuba mais ebimi là ebimi déjà kaka okosi quand même pour sauver po na yo mama alobi bongo ifale alongwa nazwa babiloko nakita nango na sokoli nakiti na biloko nake na sokoli maintenant ntango nake na sokoli biloko wana na douleur wana journée mobimba ezomata kaka masuba na kati ya bato epa na ngai ntango nazomona ntango esalemi bongo na mama bato apoto ntango mosusu mpe akolobela yango na église akolobela yango na baninga peut-être ekozala humiliation bamona mama yango boye asubi donc nabandi korefléchir alors naye koloba na mama ntango oyo nasubi bongo alors il fallait nazwa affiche maman ongelakoka baaffiche ya papa baaffiche ya papa ya stade martyr affiche oyo okangami nango me makambo oseleka okobwaka te mama papa affiche oyo affiche oyo mama Angèle ayeko nzete bikisa yo na nkoi na nyoka kwaka yango te alors affiche oyo mama Angèle ntango azali oyo namoni ezalaka etikalaka awa po mpe ekobengana mpe mwa bamelimu ya seliba ekozala quelque part etikala awa alors ntango mama Angèle azokaba affiche nakie nazwi affiche nakomisaki affiche oyo ozomona oyo nakomisaki yango mbeto na ngai mbeto ya olalela nakomisaki yango mbeto ntango lobi nakoki kobwaka yango te nakomisaki yango mbeto na ngai yango na nzela na yango nde nazwi lobiko ozwi lobiko ndenge nini na nzela nango mpona moni ezaka foto ya papa Claude abongi walesa mais au-delà ya foto tozomona foto mais na kati ya foto eza na eloko eza koleka foto oyo eza na kati ya eloko wana oyo ezobikisa ntango nazwi affiche wana eloko azolemboloba wana yasubi l'église mais mokolo alalelaki affiche banda wana ti lelo masubi ekatana mpela mpe depuis jour au matin likolo affiche na sensibilité eyaki te sensibilité ezonga likolo ya fiche depuis avant le 11 donc tokosa kaka ke ezalaki le 10 ou bien le 9 tokosa te toloba le 9 voilà donc depuis le 9 olalela affiche oyo depuis le 9 32 ans après ti lelo otikala osuba te ntango nalaleli affiche nazwi affiche nalaleli yango nabandi koloba nga alobi ntango nazotala affiche nga abi na affiche oyo naza na conviction que ezaka affiche te eza na puissance mosusu oyo eza na kati ya affiche oyo oyo ekoki kosala quelque chose soki affiche ya pamba ezikisi nzete abondoki donc elingi elobaki eloko ekota na nzoto na nga oyo nayebi te nazalaka ignorant ya eloko ekota na nzoto donc na nzela ya puissance oyo eza na kati ya affiche ekoki kosala quelque chose na nzoto na nga nazoloba nzamba walesa loboko na yo yo oyo eza bannière de victoire ya ngai nalingi loboko na yo ekota na nzoto na nga ebanda kosala yango opération eloko nyonso evanda na nzoto na nga oyo nayeba te ebima nalingi yosala yango opération eloko wana ebima na kombo na yesu eloko wana ebima ntango nazoloba bongo na badéclaration nazoloba bongo nazolela nazoloba bongo après eyi kolekana ntango eleki esalaki ke toke na stade ntango toke na stade papa nani docteur trésor aleki nani mpona koteya ntango asilisi papa ifale amata oyo papa mati alobi topepa badrapeau moto nyonso asimba drapeau na ye ntango papa alobi tosimba badrapeau to azolongola ye moko nani alobi asimbi drapeau azolongola drapeau nyonso oyo ya malheur batia na vie na yo alobi malade peu importe komo ya malade na yo ezala malade incurable oui alobi tozolongola yango nazolongola yango na kombo na yesu nazolongola drapeau nyonso oyo ya malédiction oyo ya malheur eyaki kopepa na vie na yo bendele wana nazolongola yango ntango asisi kolongola malheur maintenant abi tozolona tozosimbi drapeau tozotia bendele tozotia oyo maintenant eza su ya kolela te ekomi ya victoire tozotelemisa jésus christ oyo azali
drapeau na biso ya victoire bannière oyo aza oui oyo aza bannière ya victoire tozotelemisa ye na bavi na biso donc pasi esili malade esili kolela mpe esili ntango papa alobi bongo tozotia papa sisi badéclaration alors ntango papa sisi badéclaration abi toyambana nazolela mpo na nga ntango papa azosala badéclaration na ntango akokolongola neni drapeau ya pasi wana elamba ya pasi condamnation bamaladi mpo na nga mona motako ya bato nombre ya bato baki na stade mpo na nga nalobaki keyaki bato wana nyonso te papa aki kolobela nga nalobe yaki ngai nde papa aki koloba mpo na ngai ntango oyo papa pamo tozolona drapeau ya victoire nga nalobi eza mpo na nga nazolela mpo na koloba ngai eleki. Je salue le frère Gédéon en passant, mais moi Lissou à la caméra ça sera quelque chose de bien. Merci maman. Ntango oyo eleki butu wana eleki alors kokoma lundi lundi na ntongo to na église son de réveil tozalaka na programme ya tolo na se na programme wana ya tolo na se tosilisi programme na tolo na se. Après il fallait koleka na délivrance maintenant koleka na délivrance ça la délivrance ezalaki bato mpe batikalaki nga na kiti na se nakokita na so ntango nazokita na so nakomi kota pompe molimo mosanto akomi koloba na nga saint esprit azoloba na nga na so oyo nga nasimbaki nazwa mai nakende kotondisa tono ya tono église ya wc tono ya toilette réserve wana au place biso totoka la mai na toilette saint esprit azoloba nga nazwa so natondisa mai nakende kotondisa nga nazwa nakotondisa tono nayoki vraiment ezo koinsiste après ntango nangi natoka mai elobi na nga nasomba na détergent nake nasomi na détergent ntango nasomi détergent alors nake natondisi tono nasisi kotondisa tono na badétergent na nga nasombaki nangi nanika bawese konika bacuivre kosala mosala wana nyonso bamama ya propriété bakiti babi te mama mosala makasi oyo moto osali yango yo moko na ndimiki ngai moto nasali kotondisa mai balobi nzambe apambola yo mama tika oyo etikali biso tokosala nga bi te botika nga nasala bainsiste ke comme bainsiste fali natika nga na ke oyo nake alors na pokwa na butu nango na lali na sambeli na lali toujours na oezaki komaki na mbeto na ngai matela de luxe ntango na lali alors na ndoto nakomi kolota eloko ezobima nga na nzoto eloko wana na kati ya ndoto ntango ezobima nani mokie ezokamwisaka oyo eloko nini oyo ezobima te nyonso ebimi monoko éléphant tronc ya éléphant ezobima nga na nzoto ya basi ebimi nyonso ebimi ekiti ntango ekiti esali nga somo na ndoto nga oyo eloko nini oyo na ndoto donc eloko efandaki na libumu na nga nalamuki boye eyaki ndoto na bandi okumisa nzambe nazalaki na drapeau na nga na bandi opepa jésus christ oza bendele na ngai ya victoire nzambe okangoli ngai na situation ya 32 ans na seconde ya pamba yo okangoli ngai nzambe awalesa napesa yo nini nabengi yo jova rafa oza oyo okangolaka na bandi kopesa nzambe bakombo alors oyo nasilisi nake kose soulager eloko sensibilité ezalaki lisusu te nake kose soulager oyo nazongi na bandi kosambela nga binzambe na ndimi okangoli nga nalingi sikoyo yolakisa ngai eloko wana ekota na nzoto na ngai ekota ndenge nini mpe ndani asala yango oyo nga nalali alo nakomi kolota papa moko aye papa ngo alataki elamba ya pembe likolo te se azaki monene molai nazokoko fixe elongi na ye te aki elongi yaki kongela makasi nakoko fixe elongi na ye te maintenant apesi nga liboko abiyaka tokende nga bitokende wapi abiyaka tokende asimi nga na loboko tobandi kokende na ye oyo tobandi kokende na papa wana alors papa wana tokomi na esika moko na soti ke tomati mpenza makasi tomati makasi abi na nga zela nga awa tia loboko awa odiela ngai akoti abenga maman Angèle papa wana tanga akoti abenga maman Angèle abimi ntango maman Angèle abimi amoni nga wana abi atiki yo awa maman Angèle abimi apesa nga liboko napesi ye liboko abendi nga esika ye azalaki oyo mama abendi nga abi na nga kanga ngai nakangi ye nakangi maman Angèle abi kanga makasi 3 fois nakangi alors maman Angèle akomi kosala nga délivrance
na ndoto akomi kolongola nga o nazaki ko s'inquiéter na délivrance le kanaki avant le 14 la baninga o esalemaki na baninga physiquement o yanga esalemi spirituellement alors maman Angèle abandi ko bondela ko sala nga délivrance kolongola biloko nyonso ezaki na mokongo aleki liboso azolongola biloko ezaki na tolo na ngai na nzoto liboso azolongola tango asilisi abinanga oyebi nani asalaki yango nga bite mama na yebite abinanga eloko likambo oyo mwana to nyonso ya souffrance moto asalaki yango ezalaki na eli ya botata na yo tata mwasi na yo moko na eli ya botata na yo pe na eli ya bomama na yo nde bazalaki en complicité basalaki yo likambo nyonso po yo bala te po vino mobimba ezala ya pasi ya kolela alors na lamuki bozalaki ndoto na bandi kosambela kokumisa nzambe po na délivrance. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez, le diable est tellement malin. Diable, ceux qui a besoin de nuire, aotiaka biloko yo et c'est pour ça que bato te pembe na yo pe na kati ya vie na yo. Babenga kaye le père des mensonges. Akotia humiliation tout autour na yo. Les kamunini etungisaka vie na yo. Les kamunini et dérangeaka yo. D'où toi na yo zanango? Non, c'est pas toi. Au moment de discussion donc pour les serviteurs de Dieu et particulièrement pour l'évangéliste Claude Kabundouale, ça c'est pas toi. C'est un esprit qui te pousse à ce que tu puisses avoir d'où toi na pour au ma place et singulité pour peut-être de guérison na yo ezawana. Après 32 ans, Dieu est capable. Anna, Nzambe alembate. Job même. Job. Frère, je vous salue. Balobi était ba abandonné ye moninga ya Jésus ba abandonné ye mais abosana yete alobaki ete nini lobiko ya Job ezalaki mokie koleka kokende kobimisa ye na kati ya kunda. Le Dieu de temps et de circonstances liziba oyo mai ekaukate c'est lui. Tout ça la confiance dans Nzambe, il est capable de changer votre vie. En tout cas, c'était un témoignage à couple oyo. Vous avez compris, toké nango mwambango parce que le temps, la télé c'est le temps. Bazo signaler biso si ma caméra kuna, nous devons arrêter parce que pile déjà est comment déclarer. Mais papa n'a 2 minutes, n'a 1 minute yona maman. Un dernier mot pour na papa Claude Kabundouale ça et puis toute sa famille et l'église corps du Christ au ezali centre de réveil spirituel. Bandeko nyonso bazolanda tolanda nzambe ya papa Claude Kabundouale sa. Tolobi teke bobo ya l'église na bino mais tondima grâce ya moumu na nzambe o nzambe asali kati na ye. Nzamba pambola papa na biso esika azali mpo na nga nazo souhaiter aza na bomo ebele lisusu. Nzamba bakisela lisusu mafuta po eza na bato bazana na posa na ye musala ezana no monene. Nzamba pambola na libota na ye na maman Angèle to soki maman Angèle azali malobaka na kati ya papa to esika bozomona monene ya papa ezalaka na mama to pamboli maman Angèle pe libota mobimba ya bana na nzambe to pamboli bango. Voilà, merci frère Gédéon. Namoni kunna bo sala racine batterie donc comme dans suka mama. Un dernier mot juste même na 30 secondes pour to kabona yonangai. Na kolobaka kaba oyo bazoti atembe bazo douter na nzambe to yebaki nzambe azali. Très bien. Nzambe azali aza capable ya koba na ba evonso oyo bazali ko douter ba yeba ete nzambe azali. Dieu existe. Très bien, très bien. Dieu existe. Peu importe comment il y a situation na yo likambo na yo be durer na yango eza na nzambe oyo aza capable ya ko résoudre na seconde ya pamba. Nzambe ya papa na biso Claude Kabundouale sa oyo azosala makambo ya minene na yango na opportunité oyo na koloba nzambe apambola ye makasi apambola ye abatela ye elongo na libota na ye mobimba na mama Angèle na tomona miboye te mais na nzela na basonge na ndoto délivrance et monisami délivrance eza confirmé kino lelo nzambe apambola ye makasi nzamba pambola ye pe libota na ye mobimba nzamba zolo maman mais question suka poto kende masuba benesili papa
Voilà, merci. Esili ya kosila. Voilà, au nom puissant de Jésus-Christ, ça ne va plus se répéter. Parce que lui là, quand il fait quelque chose, ils ont raté que non, Tobo sona ki singamo boto kanga ki ango bien te. Parce que Yesu a kangi et silaka. Donc dans sa main, et là comment côté Isaka difficile. Merci beaucoup.